Merci peuple congolais, merci Balandina biso nyonso ya Océanie Congo pe ba fidèle abonné na biso ba o ba mesana kuranda chaîne na bangoli na bisa kabino chaîne la libération chaîne oyo kitaka sur le terrain pour na kosola bino maïma so ezoleka na République démocratique du Congo eza bongo ya bino kabu l'homme puissant mwana muke oyo anzima kokota komba ya mboka na ye mwana muke oyo anzima kobundela mboka na ye eza ebele na ba age na biso ba mipesi na makambo ezanga tina ba mipesi na makambo ba ambiance ba mipesi na makambo ya lolenge na lolenge kasi biso tolobi to pesi vi na biso pona République démocratique du Congo to pesi vi na biso pona mboka na biso to pesi vi na biso pona mboka na biso ekende liboso to ko pesa mboka na biso te na makambo ezanga tina to ko pesa vi na biso te pona makambo ya lolenge na lolenge to pesi mboka to pesi vi na biso pona République démocratique du Congo eza bongo ya bino kabo l'homme puissant Mosakoli. Merci na bino pe bato boko soutenir nga. Merci na mama na nga oyo ako soutenir Kabouya na ba prière na makambo ndenge na ndenge mais ya boya ki alobaki mwana na nga isoki na sungi yo kotanga ka kombo na nga te parce que droite so pe si gauche ye banate yango moyen na tanga kombo na ezete kasi merci na mama na ndenge ko soutenir nga na ba prière na ba conseil na makambo ebele moyen na tanga kombo na yo ezate po ba dongolo miso bazali ebele et merci beaucoup na mama Bibi oyo yo pe ozo soutenir Kabouya l'homme puissant Mosakoli na ba prière na ba conseil na ba peine na makambo ebele Zambe vraiment aye ba kopambola bino na mai oyo boko sala epai ya Kabouya l'homme puissant Mosakoli mwana na bino leki na bino ndeko na bino yeyo ami pesi vina ye na combat ebele na ba age lokola biso ba mi pesi na makambo ezanga tina ebele na ba age na biso ba mi pesi na makambo ezanga tina pona makambo masanga kasi ya lobi ami pesi vi pona lycée quoi. Il y a République démocratique du Congo. Bobenga yé na plus de 143 97 36 12 483 plus de 143 97 36 12 483 benga Kabouya l'homme puissant Mosakoli leki na bino mwa na bino bo pesa ba conseil yo pe moto kozana poso soutenir yo pe moto sepelaka na combat nanga yo pe moto sepelaka na ba émission ya Kabouya l'homme puissant benga na numéro wana ona bengi soko bengi ozunga ligne te otiki voice na ko rejoindre yo na voice oyo tiki. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino. Le lot ko toucher deux sujets mais beaucoup plus vélo et ça information mais beaucoup plus vélo ezali oyo to bengi bongo hommage ya papa na biso Serge Ouelo. Oh bino so boyebi azalaki mobundeli azalaki moto monene azalaka moto alingaka mboka na ye Congo. Auta ko tika biso na mikolo eutaki koleka. Cornae ezalaki bongo na Brazzaville awutaki na mikili ya bamindele oto bengi bongo na poto po akisa la scale na Brazza po akota koto na Congo kasi akomaki na Congo nde bokono esalaki ye akufaki kuna na mikili ya bapaya na mboka ya Brazzaville ba voisin na biso en tout cas ça qui vraiment passe bino so boyebi combat ya Serge Ouelo boyebi mona mobali wana ndenga bundaka boyebi na ba marche to bana ko kende boyebi na ba manifestation to bana ko kende papa na biso Serge Ouelo azalaki moko ya babundeli ya République démocratique du Congo papa na biso Serge Ouelo azalaki moko moto alingaka liseko ya République démocratique du Congo alors tangu toyoka kisango wana et ça la qui biso passe en tout cas la émission le lobo reçoit pendanga été beaucoup mon nga ibelete mingi zaka katoso défilé ba photo ya papa na biso Serge Ouelo ponzoto nae ezokoma awa na République démocratique du Congo kala mingi te awa na Kinshasa ezokoma bongo nde ba kokende ko tiango na mort ba president ko bimana yango eza bongo mokolo ya le 18 nde to kokende ko tika nzoto ya papa na biso Serge Ouelo na Lilita kozongisa molimo na ye epe mabongo na kimia papa na biso alingaka Congo mingi papa na biso abanaka kotala teke aza mukolo abanaki kotala teke na koli abanaki kotala teke boete abanaki kobunda okomona ye na veste okomona ye ndeko na ngataka na koloba kolakisa ngai te tozanga hommage ya papa na biso Serge Ouelo landisaka ba photo po lelo kondo na ye nzoto na ye plutôt ezokoma awa na République démocratique du Congo azalaka moto moko alingaka komba azalaka tango boko bima na ba marche tango boko tambola tango boko loba ya kotika bino te longo na bino azo motiver ba jeune azo motiver bino mokolo asuka oyo ngana zwaka temps ko sura leto ya kokuta na ye ezala mokolo to salaka marche président Martin Fayulu ancien premier ministre
papa na biso matata ponyo na bato ensemble tant to kutana kana na super atali aningisi elonga ningisi miso atali nga na seki asa papa alingaka komba mingi asa papa alinga zalaka na susi ya Kongo okomona lati costume mais azo bunda kaka na costume na ye atalaka teke nazalaka na mboka bapaya na vivanga déjà bien bana na mwasi baza na mboka bapaya nakoki mpe kovaa na ngai nakoki mpe kotala na ngai makambo etali Kongo te mais azalaka na susi ya patrie na ye azalaka na susi ya mboka na ye. Alors papa na biso Serge Yuelo nzoto na ye ezokoma lelo azali esel mutu oyo atombola lokolo asulie abamba Kagame. C'est papa Serge Yuelo ceux qui boyebi histoire wana to ba misusu boyebi te moto atombolaka likolo asulie abambaka Kagame. C'est papa na biso Serge Yuelo azalaka mobundeli munene abanaka kolinga komba abanaka koluka komotiver ba jeune okomona na ba marche basoda bazokanga bato mais ye misapikaka na ancien général namona marche moko tokenda bato bakokima yindi mais ya telemi misapikaka na général Kasongo à l'époque général Kasongo awuti kozala ye misapina général Kasongo kaka boye ye misapikaka boye. En tout cas tant que toyokaki liwana ye esalaki biso passe bakongolais partout bozali dans le monde tolela papa Serge Yuelo nzoto na ye ezokoma mokolo lelo awa na capitale na biso et puis précisément la ville ya Kinshasa bakotiango na mort programme balobi corps ekobima le 18 esali biso pasi mwana mboka Martin Fayulu Madidi akozala pe wana na beach na biso mpona kozela kokatisa ya nzoto ya mwana mboka Serge Yuelo oyo awuti kotika biso. Alors bino pe bakongolais bapoliticien oyo bosepela na komba ya Serge Yuelo bino pe bozalaka ensemble bino nyonso na lamuka boyebi Serge Yuelo azalaka moko ya babunde na kati ya lamuka boyebi Serge Yuelo aza moko na kati moto abandaka kolendisa bato. Alors biso nyonso tozala bongo na beach alors biso nyonso tozala bongo na beach toyamba corps to rendre hommage ya suka na papa na biso Serge Yuelo oyo awuti kotika biso to rendre hommage ya suka totala te biso tozana na rakil politique biso na bango toyokanaka te biso na ye toyokanaka te. Serge Yuelo toyebi biso nyonso bien aza moto aservi mboka Serge Yuelo aza moto oyo alingaka te ke Congo ebeba. Alors biso nyonso tozala kolela Serge Yuelo eponi couleur ya parti politique te ngai naza moto akingani ngai naza moto a parti soi-disant ngai na te biso nyonso bakongolais tolela mobundeli na biso tango nakoloba boye na pasi na motema na maya miso soki ezaki tosengaka epai ya tata nzambe te ya kufa lelo te zongisa ye nanu pesa ye mikolo lisusu me toningaki tosengela papa na biso Serge Yuelo po kombe kokoma elengi tango oyo toza na posa babundeli tango oyo toza na posa bato oyo baa makasi tango oyo toza na posa ya bato oyo baa na tuya république démocratique du Congo tokoki vraiment tosenga epai ya tata nzambe zongisa Serge Yuelo nano na bomoi zongisa Serge Yuelo nano envie zongisa Serge Yuelo nano makasi pesa ye pema lisusu atika biso te pour que alendisa biso bajeune pour que apesa lisusu biso makasi pour biso so toyebi combat Serge Yuelo le seul congolais oyo alongolaka likolo asulie na kanda ya bakutuye ya koboma bandeko na ye na kanda bakoboma peuple congolais abamba président ya Rwanda Kagame biso so boyebi histoire wana bomandaka komona bavideo ndenge abandaki kobima na terrain engambe mobali papa alati kosi me kobima so boke marche bakangi moto ye akokende te akozala wana ti bokolibere mutu wana après bongo biso nyonso tozongi naza na souvenir moko ya marche moko tokendaka na palais du peuple mpo kaka na kodekare epai ya makambo ya mboso ntango balingaki bavote soki lwa moko boye papa Serge Yuelo auta mosika bakanga barésistant mosusu mais ye aya ti place azalaki bakangaka na bango ye te aya komikotisa abi bokokanga biso nyonso ubolibere bandeko ubokanga biso nyonso. C'est un papa oyo alingaka Congo mingi c'est un papa oyo alingaka combat mingi. Alors bino nyonso boyebi azalaki na parti ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi le président oyo ba peuple congolais bavotaki bongo na 2018 malgré kasi lelo atikaki parti SID mpona kokende epai ya mwana mboka Denis Mukwege akendaki boyebi pe aza bongo candidat député national apostulé pe
Alors ayaki pour la campagne na ye, ayaki pour la makambu na ye. Alors nde akomi na mboka braza bokonesi li kozwaye nde auti kotika biso bino so boyebi akufaki na Brazzaville ça rekomelaki biso dimanche passé. Alors corps na ye ezokoma lelo awa na Kinshasa biso no soto lela papa na biso Serge Jouelo to rendre hommage à Suka na Serge Jouelo mobundeli oh ba résistant ba ne koyemba Serge Jouelo elombe Serge Jouelo elombe abanga motote abanga bitumba te elombe voilà c'est la qui soko yemeli nzembo wana ozomona papa na kazaka mais abimi abunde la République démocratique du Congo ozomona papa na veste abimi abunde la mboka na ye. Alors partout vos alliés diaspora, partout vos alliés la Serge Jouelo. Bino pa bato boana poto, bino pa bato boza wapi, na continent nyonso na Amérique na wapi, to la Serge Jouelo tous les Congolais, oh pe boza en Afrique. Po biso na Congo, toza na matanga. Ya kolela papa na biso Serge Jouelo. Mo bundeli monene, moto abundaka, moto atika Congo te, moto akenda na mboka bapaya. Mais nzima ko tika République démocratique du Congo te. Toujours azalaka na biso awa na République démocratique du Congo une fois soki bitumba ayaka po abunda une fois soki baga ayaka po abunda. Alors epesaki pasi tant que toyokaki sango wana ekomaki na matoi na biso tant que toyokaki likambo wana ekomelaki biso en tout cas esalaki biso vraiment pasi bino nyonso oyo boyebaki information te matanga ya Serge Jouelo ezokoma lelo awa na ville ya Kinshasa précisément la capitale na biso. Tous les politiciens bolela Serge Jouelo azalaka pe moko bomoni pe na ba photo wana akutanaka pe na papa Etienne Tshisekedi azalaka pe moko na kati ya UDPS papa na biso Serge Jouelo liwana ye esali pasi liwana ye zokisi motema ba Congolais liwana ye tiki biso na pasi na ta oyo tant to robunda bituma République démocratique du Congo toyeko bungisa babundeli boye te toyeko bungisa bato baza cher mpona biso te tobungisi moko ya bagénéraux oyo papa wemba yemba biso mpe barésistant biso mpe babundeli tobungisi moko ya bagénéraux na nkombo ya papa na biso Serge Jouelo liwana ye kopesa pasi liwana ye ezokisi mitema molimo na ye pema na kimia nzambe ayamba ye nzambe apemisa molimo na ye na kimia nzamba tala maye nyonso servi na mboka na biso nzamba tala maye nyonso sali na République démocratique du Congo aza moto alingaki pasi ya bakongolais te aza moto alingaki liseko ya Congo mais malgré tout atiki biso amoni liseko ya Congo te mais akomona kaka liseko ya Congo place oyo azali nzambe abatela bomoi na ye akoyoka kaka liseko ya République démocratique du Congo et puis akende apesa biso lisusu makasi ya kobunda apesa biso lisusu makasi ya koloba mpona kolelisa baimboka ya République démocratique du Congo epesi vraiment pasi mingi ntango toyokaki sango wana. Alors bayi Kongomani tolela Serge Jouelo bayi Kongomani Serge Jouelo atiki biso le 18 tokokende kobimisa kone mpona kokende kotika yango na lilita na ndako oyo ya sika ya papa na biso Serge Jouelo oyo ya podi nzambe soki vraiment oyokaka kolela ba peuple congolais nzambe soki vraiment oyokaka kolela na biso il fallait pas au permettre liwa ekota epai ya papa na biso Serge Jouelo na ta oyo ba peuple congolais bakobunda na ta oyo ba peuple congolais bakolukalise kwa epesi vraiment pasi ezokisi mitema na biso ba résistant baleli ba combattant baleli bato nyonso bakolela papa na biso Serge Jouelo yango lelo na émission lelo na yaki pona kaka koyebisa bayi Kongomani partout boza dans le monde tolela molobeli na biso tolela mobunde na République démocratique du Congo papa na biso Serge Jouelo aza moko ya ba résistant
constant aza moko alingaka Congo aza moko azalaka na souci ya Congo ata afandaki kovanda na mboka ya bapaya tomoni ya bato ebele bafandaka na mboka bapaya batikala nanu koya awa te bafandaka kaka kuna balobaka kuna me abandaki koya kobunda na biso awa na mabele abandaki koya kokita awa na République démocratique du Congo mpona kobunda mpona république na biso mpona kobunda mpona mboka na biso. En tout cas vraiment esali pasi liwa ya Serge Ouelo bayi kongomani baleli bakongolais baleli Serge Ouelo. Ah Serge Ouelo bolimo na ye pe mana kimia lelo tout congolais tozala kuna mpona kozwa ebembe ya papa na biso Serge Ouelo biso nyonso tozala na beach mpona koyamba Serge Ouelo biso nyonso tozala na beach mpona korendre hommage ya suka na Serge Ouelo oyo azalaki mobundeli oyo azalaki na susi ya bakongolais oyo alingaki République démocratique du Congo mais atiki biso epesi pasi ntango toyokaki sango wana bayi kongomani ebele baleli bayi kongomani ebele maya miso etangi mais nzambe ye moko apesaka nde balobaka ye moko mpe moto azwaka moto na moto aza mpe na mokolo na ye lelo ezalaki mokolo ya Serge Ouelo lobi mpe kozala mokolo na nga kabwala mpusa lobi mpe mokolo mosusu kozala mokolo na do moto na moto aza na mokolo na ye nzambe ye moko ayebi oyo ya bongisaki toyebaka mokolo tobotamaka te toyebaka mpe mokolo tokufaka te eza ndenge moko mpe na papa na biso Serge Ouelo soki toyebaka mokolo tokufaka me tolingaki tolela epai ya tata nzambe tikela biso papa na biso Serge Ouelo opesa ye nanu mikolo avanda nanu na République démocratique du Congo abunda nanu bitumba aservi na mboka na ye apo molimo na ye epema na kimia malgré tout nzambe ye moko apesaka nzambe ye moko mpe moto azwaka ezalaki bongo ya bino kabuya na mpusa mosakoli leki na bino ndeko na bino mwana na bino oyo andimi kopesa vi na ye na komba ya République démocratique du Congo yo moto kozala na poso benga mpona kopesa conseil yo moto mpo kozala na poso mpona kanisa ndeko na ngai leki na ngai mwana na moni akobunda bitumba benga na plus 243 97 36 12 489 plus 243 97 36 12 489 na kosuccès na koyebisa bino likambo bandeko est-ce que na 2023 mapona mezali peuple congolais est-ce que na 2023 est-ce que mapona mieko salama est-ce que na 2023 mapona mieko salama question ezalanga ba réponse eza ya bino na kokota politique mikolo oyo ezali koya lelo ezalika juste to rendre hommage à papa na biso Serge Ouelo to koya ko développer yango wana ba commentaire malamu mpona émission ya lelo ngana bino tokutani na mikolo ezali koya